na Franck Bombara tous les mardis de 19h à 19h45 et vendredi 18h30 à 19h15. Mais Thomas dit a 10 minutes de retard et on va essayer un peu de prendre un peu du temps jusqu'à pratiquement 55 pour que tous en abino, tout le belamilu maï matali, santé nabino, santé nabiso, nazalaga ngai morote. Mais tout à l'heure, on va se présenter avec les deux monsieur qui m'accompagnent. Le meilleur. Il est là devant ce microphone, moi chasseur, moi na bakalinga na makangando, moi na pesaka force pe courage na bino ba coopérant mais les lots alité na antenne des coopérants, antenne na bino ba coopérant tozali na stop maladie. Voilà, donc Nina Lobar toujours que Nazala a toujours accompagné de deux monsieur sur ce studio, ce jeu le studio de la BBFM, la 106.0, le parfum de l'information objective. Bonsoir monsieur Francis, papa Francis, le représentant valable, très valable. Très valable de... Merci, très valable de l'association Stop Maladie. Merci, beauté, salutations à tout le monde. Alors donc après, de l'autre côté, nous avons le docteur Alexis Magola Moustapha, alias Motomoto, le notable, l'ambassadeur de la paix. Bonsoir monsieur l'ambassadeur. Bonsoir et bonjour. Bandeko, Paola Nabiso, Nangoga Lilo. Donc, na pesi bino mbote mingi, ezalinga inde kona bino ambassade de la paix, notable Alexis Magola Moustapha, Alexis Motomoto, Alliance Motomoto. Toujours tuzaliawa tupesi pe tuzongesa matondo mingi pa okoro ya pesi biso pe mapoti tukutana kana ngonga oyo pe na emission na bino nyoso tusangisa makanisi na biso na bino muyoka oyo ni tupesa kabino poti etali na santé na yo poti santé za la malamu orukira bana na yo bilia orukira bana na yo misala tuke na biro okende bilanga tuka minisi mingi za ilongo muyoka nini oyo tuzoye bisaka bino iza bakerere te tuzotia ifa na bino tuzoye bisaka bino izali yebisi chaque tuzo sensibiliser bino santé za malamu poti tukende liboso biso nyoso. Voilà, merci docteur Tokotina Chaleur ya Bokoko toujours pour Tolambo Sabino Bobi que Bokoko ezali tozole la paix Bokoko donc tozole la stop maladie ezali o etali vraiment ezali tradi moderne Bokoko de Roga pour un plaisir nabino. Merci beaucoup. Donc, Tokoti, Imeni déjà, na Kolobela Caston Santé Nabino, Dege Nazalina, deux grandes personnes au Stopaka Maladie. Déjà, il est là, lui-même le docteur. Et de l'autre côté, monsieur Francis de l'association Stop Maladie, c'est bien dit. La forme. Est-ce que vous en formez le mot Stopaka Maladie? Est-ce que vous en formez? Même forme, aux hommes, on a même eu un toza liboso nabiso, tale elengi, ozanayo, pour parce que parfum toujours parfum moko il y a chaleur pour docteur Nabiso Tobengaye docteur Alexis Motomoto il y a association Stop Maladie. Voilà docteur Alexis il y a association Stop Maladie docteur la forme là. Bon en tout cas merci mingi tuzali en tout cas en forme benza et akorobezate Stop Maladie na kanisi et Nabiso tuzaba tutubera ka problème ezana ngote sikoyo nangonga oyo pe nangolo ya nzambe tuzakaka tuzopema pe tuzana forosi oyo nzamba pesa biso pe tuzokende liboso tuzosala musala na biso ndenge tusalaka chaque jour tuzosala mitungisi moko ezate bato bazozwa bateletema bazoya bazosala ba examen na bango donc na kanisi toujours santé na biso ezanango bien sans problème. Voilà, santé Nabiso et Zanango bien sans problème. Voilà, donc l'association Stop Maladie, Nabao, Landi Biso Raralelo, association Stop Maladie, Ezali, association Oezo traité na tradi moderne parce que Bazali Nabi Bende, Yamindele O Bazo travailler nango, et puis tradi parce que Bazo travailler na Banzete, ya Bokoko, ya O Nzambe, Apesa, Ezali, révélation Bazoa, et bien Nzambe Moto, Akela Banzete, Wana, et Bango Bazoa, révélation, et Bazo travailler toutefois sur Yoana, du
du lundi au vendredi. Hein. Donc lundi, vendredi, aux Abaza, on a Baza présent de 7h30 à 17h30. C'est ça les heures? Oui, oui. De 7h30 à 17h30 Baza, on a Oye, lundi, vendredi, fiche en a 2000 francs, tant au Kotsi, secrétaire Ayambio. Et après, au Kokene, et pas un docteur, na fiche, on a pesio, comment qu'on attend pour cause de fiche, et vous allez parfois numéro 1, numéro 2 et numéro 3, ok, pourquoi permettre au vaquer na base occupation. Autant au commande docteur, ni qu'on a bende, yamindele et monani, pour que batala ni les anayo, baro peser au poids, après poids nayo, baro mona malade nous surtout les anayo, bimana, docteur Yemokabi, il est mieux placé pour nous expliquer. Mais on va commencer d'abord par la semaine. Nini, to traiter la semaine. Bon, merci mingi na kanisi nengo uti kuloba. Mututango akomye pa na biso na stop maladie akomere pa ya secrétaire na biso akoti et samedi dimanche eza 1000 francs ya fiche examen nyoso eza yofere okufutera ko mokote bakufutisa yote donc lundi vendredi eza 2000 francs ya fiche examen nyoso eza ofere tango okomye pa na biso okukoma epa ya secrétaire apesio jeton na biso ningo uti koloba numéro 1 numéro 2 numéro 3 donc sengiri bato baya ka avoir oyembango poti osala tusala bino musala bino poti okende kulukira bana bilia okende kukende na misala nayo mususu potango kuya letali na biso tukusisa musala na letali po batu nenge bakuzalaka mingi ozokumona tuzokumera mizomo sabino muzoumera muso batu babandi mususu muzomira biso muzomira na lususu esengeri poti tango komi mususu esengeri basali baye bakisi bakomera yo ndenge modalito kumerango na ndako donc esengeri muza na patiente eza kuloba obe muzoumera sabiso te eza musala ndenge tuzosala numéro 1 numéro 2 3 tukulekisa mususu tuzuye ata numéro 10 numéro 15 tutikiyo uyoza numéro nani 9 tuzu ata 15 yako tano tusala kabongo te biso eza nord de kabisi ndenge eza lakawana bapiso tike nayo okomi bisika tuzali alafu tuzokota sikoyo na muzindo na biso bakusala yo nano pwana yo tuyeba pwana yo tuyeba tai nayo tuyeba tensiomètre nayo eza ndenge netu sikoyo tulekisio na scanner tumona nini eza na njoto nayo scanner kulakisa biso songolo nde tuyebisio ezabo omoni na moni olobi nini nazana mutuna te nazaya kubakisa te nazana posa ya tetema example tetema na okupesa biso 20000 o debate olopesa biso 50 ndenge wana katuza batu tuzoyokana tuzosunga na kaka mike muzopesa na biso ezosunga biso poti tuya kufuta ba radio pe muyoka biso sango na biso oya azo kubera azolu kabisika azomona ngote oye pa na biso tusungiyo oye mususu lizosunga tuzosomba ba envelope tu support kangira bino basikisi na biso po bakisi na biso tuzotia na milangite tuzotia na ba envelope tuliza ba position tia na ba papier tukomere modalité ne okusala nango na ndako yomoko oyo kutia na maya malili oyo kusala boy oyo chedi tusa omusozotia na bilia ndenge za rapport na malali no tukamati yango ndenge ezali epa na biso donc batu nazomona ndenge lobina semaine oyo nini donc musala na semaine chaque jour epa na biso batémoignage ekoyaka chaque jour mutwazo kuya papa zalaki wapi nzamba pambula ya bakisape mikoro na kanisi batémoignage bakuyoka yango sans problème ba malali bazokukoma prostate batu baza na ba malali ya prostate za mingi ba malali ya oba makolo kufimba wana bazali banere wana shitiki wana ezotungisa batu mingi donc tuzovuzwa ba malali ya ndenge na ndenge tuzokuzwa batu tuzopesa bakisi ba estoma ba nini tuzo ba attention tuzokupesa bango pe nzamba zosunga azotia maboko na banzi solisezo mona na sans problème nzambe ninga pesa bi ubwanya ya kuyokola oyo nzete boyesala kaboyesala butu pesi mutu pe ya nayo mokoza na eriki nayo kundima fwa nayo okubika sans problème mabeba ndeko na biso bazokata kili penza na ebite pourquoi sengiro za na susi na nzoto nayo eza nzoto nayo eza mutu mususu te tango oziba ki na biso oyoki mwempe ofandi nayo donc obikite biso tulobaka chaque jour biso ndetu kuyebisa yo awa komi na suka tusali contrôle na biso tusilisi tulebele okeimba la moko semu sana siko tango nzikisi ya 5 jours 7 jours yoki lokala mwempe okimi nayo pe ozokima na musolo na batu eza malamu te ndeko na ngai tulobaka chaque jour ato zange roko na semaine otupesi kisi ata ini semaine zonga etika tuzali oyebisi biso tuza batu ambassade la pe ndeko na ngai excellence nazo eroko te sikoyo na moni poti kukata kili tangu na kuzonga okutombokera ngai nasala ndenge ni ndeko na ngai tukupesa yo kisi tukupimira yo kisi te sikoyo ezala bitili na yote na kukenda kana kukosa bango eza malamu te pona biso kisi wana tusombaka makambo eza mingi ndako tuzofutira bakura makambo mingi yomoko yebi ndenge makambo ezotambula yango nazoyebisa bandeko na ngai ndemuke o tuzalaki nango poti bayoka
makambo oyo tozosalipa na biso. Voilà, le docteur. Alors, Papa Francis, Tolinga Toeba, tant que le malade. Ni ne sala que Batubabé là vraiment na niveau Congo, bien na niveau le monde, ni ne sala Congo Brazzaville d'abord. Ni ne sala que Mingi Tobé, la toza la Mingi Robela et. Merci, moi, na chasseur, Ozomo Nabino. Tango papa oyayo ce qui a le la kabikolono ce que nga nazali mwana chasseur pour parce que dakanisi na mboka kuna papa azakole sayo bio ba bio na otozo mona net ba mbisi ya zamba wana ni obo tozo ko benga ba bio mais awa ndenge toza na kati ya Pointe Noire pour la ville ya Pointe Noire to loba ba bio eza nango te ata même temps tozo loba to sala bilanga to lia ba ndunda to lia ba tomate biloko nyonso wana tout pona nga na moni ke biloko wana eza nango biote po parce que tozwa exemple ka bandunda oya pamba oyo ba mama bazo lona ndunda eza bio eza nango biote po parce que lobi baza ko salela na ba fumier odu ba makasa ya ko kauka botie kuna ba mama bazo sa même mikolo bazo salela parfois na ba tufia ba soso na bazo lia nini bazo lia biloko ya ferme wana eza nango ba biote donc tufia wana soso bazo mélanger na ba jardin et cause à la nango bioté ba oyo ba ya ba ngulu c'est la même chose donc na kanisi ça lango pour que nous des moins vitamines mais ba produit chimique wana ba soso wana ba ngulu wana ba liaka biloko pro chimique donc toko lo bosi ndunda aussi et cause à la nango bioté toujours et cause là nini wana donc mais tomate uta bamboka ezo kana Pointe Noire ceux qui ezo uta bamboka wana bazo sala ngona ba engrais na kondima mais ceux qui puisque tuninga motuna awa biso na kati ya Pointe Noire na ndimite que c'est vrai yango ne te rendre na ndimite que tozo ozala à 100% na oyo ba bengi biloko ya naturel toza trop na biloko oyo ya importé tozo olia ba bon nakosukisa moke po tokende mosika te nakotunaka yo mwana chasseur depuis tobandi poso oyo si olia liki oyo soso ya mboka. Voilà, on va aller dans le témoignage, vraiment parce que tu sortis déjà, il y a vrai, et tout ça, tant que il y a bongo, il y a kamba, on a stop maladie, bah stopper parce que ma boumou, et comme il remplit na bilo a beauté, donc vraiment, mettons là dans le témoignage, il y a semaine, au bas malade, au bas outil, na stop maladie, pour bah stopper bango malade. Ça va maintenant, ma fille. Iki natange kwa kutangu na kuzamu kwa ni malade kaka bakimbevu na batension nyonso bakolopati nini kuzawa etanga me quiz awa tangu bia me yambange kuyamba betu ye ba yambange awa wa faso ya lutilak là ya bien ba me yamone bien tout ça là ba me docteur me salmon ba examen tout mais parce que mon aussi ba traitement mon ban après mon talaka ça va puisque nous va là le pongi yambote commencer là moi pongi maboko aussi bana nangula avec faso yae commencer nangula tension aussi commencer diminuer mais comme tension au moins commencer diminuer manganga ba na pesa toujours yake na salamwa bien en surtout non OK yake na sala effet mais façon ngeke na zonza awa ba tout temps ba na kuiza awa ba na zonza ka ba na pesa be no mbogo pour quelqu'un puisse témoigner na maladie est-ce que mon malade puisse témoigner aussi il que le vun yake le vun peut-être wakati na bapanga aussi de fange tal panga banda tambulo venge metala ane basini nangana ma façon kon c'est mon aussi l'hôpital me coin sauce après ba me le mutala communiquer ina mon me cuisine na ba mo ya me bandange tama o kaba mo ba julia tangue me cuisine c'est ya banda mo tang mon me tambulo c'est moi andam nous avons final big mon côté de na papa Alexia wa mon cuisine telle position mon cuisine quand même ça va mais comme ya banda tamyele mani se fait aussitôt donc malé me na kwenda. Mais Nathan vient de demander qu'il y ait un bon façon parce que ce papa qui nous a que c'est vrai, le docteur Alexis nous a cousu que les mecs qui a demandé qu'il y ait un bon mingi. N'a pas demandé qu'il y ait un bon mingi et on façon que ça là na kufuta mboko qu'il y a une futa ya ukache on ge futa kanda ndamu ni na kwenda futa futa le cache car ici me kuzo me kupesiani me zo me kupesiani si aquel vem me kuzo aussi toujours en tête pes mon cas traitement sikoyo afandaka wapi kombo na yona ngana vana kana makayabu ndiko mnanga mama mkwazi
Maman Ambroisie. Maman Ambroisie, ngeke vanda na makaya. Kayabwe. Ko bakiswa na za ba comprimer za bwala. Maintenant ba manganga yingi ba me pesinge awa. Est-ce que ya vanda que va comprimer ou bien ba iti ba me pesinge ba de ba bidon ou bien ba bouteille ya ba manganga na ko kunwa o wa façon. Yake ba comprimer ba kama ba iti ya bwala ba mesala ngeke tuna maza ngeke kunwa yange yauka matin soir ka. Parce que yake comprimer yake façon comprimer mais yake comprimer yake kama ngaba iti ya betu. Iti ya betu ya bwala. Ko alobini ne pona ba mususu. Mais wa façon ngeke na zonza kasam au centre, il y a association Stop Maladie, il y a docteur Alexis Motomoto. Je pense que c'est un quiz italien, un quiz tête aussi. Parce que bon, vous pouvez vous avoir le petit na kwenda na usuma ngang trop. Ah, vous avez quiz ngaba me pesi nganga façon que noa news tunge mo singeza façon que pesi du foot. Mon frère, bonjour. Est-ce qu'on peut te connaître nommément? Oui, comme on a Chris. Au Vanarabi. Ok, ndeko Chris tokutio awa na hôpital ya docteur Alexis Motomoto. Oye ko sani nya? Naye ko za traitement nanga. Cela fait pratiquement na commis na oyo 4e semaine nanga. Na ozo traitement nanga. Eza quelle maladie déjà? Bon, maladie eza ebele parce que tant on a yaka kiawa et pas le docteur n'explique qui est. On explique qu'il était vraiment té. Et puis c'est que vraiment on a senti un autre bien té. Avec ici on a scanner et puis scanner est venu c'est pas mal la maladie dans la kango et na bandi ko na traitement na. Mais ce que tant on a dit traitement, résultats en nini? Bon, pour la semaine la première semaine on a ezala qui vraiment bien té parce que quand même na omeli na maladie oyo. Na omeli yango. Ça fait combien des années? Ça fait peut-être une année et demie, voire 2 ans dans Yango. Mais c'est quoi en tout cas, nous avons Azosunga. On a commis de se sentir vraiment bien. Mais kasi, est-ce que docteur Alexis Motomoto a pensé que quel genre ici? A pensé que bouteille ou bien bidon 25 litres on a mis dans le cotonini? Ça, bidon 25 litres, ils ont ba poudre. Ils ont ba poudre, selon les explications, ils ont ba écos ya miti aniki yango et puis na meme yango na ndako na tokisi yango na mai ya kwa nazo melango sino eza ba bouteille te o lokola ba tisane ou meni tete. Mais sikoyo maladie yango oyo ezalaki penza kotungiso oyo yakaki nango ezalaki quelle maladie? Bon, ezalaki mamba maladie ebele nazalaki pe na problème gastrique et puis azalaki nga pe na infection na niveau ya makila. Et puis nazalaki pe na mwa bafumement na niveau ya motu. Donc ezala causé par rapport à tout à l'igumu. Ezala causé par rapport à l'igumu donc déclenché ma maladie mosusu. Mais ah sikoyo et pas docteur Alexis Motomoto donc tant ozi bakisi ah sikoyo nzoto zoka nini? Ah sikoyo vraiment nzoto na komi kozoka na koyoka nzoto bien. Nazalaki na ba difficulté pour na sala ba sel. Mais en tout cas, tous les jours, nous avons la selle convenablement et puis nous autres vraiment économiques. Donc, docteur Alexis Motomoto a signé un bon belé parce que comme on a déjà guéri, c'est qu'il a signé un bon belé. Bon, bon belé, a signé un bon belé. Au début, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Il y a Wato Sololi, il y a une cité que l'on a payé, vraiment mon akaka. Pour un prix vraiment azabia. Ça bien vraiment cher et parce que mode ya paiement au foot na ni du coup mode ya paiement est du côté journée wana temps na yaka ki on a cela que les gens na avance na pesi avance après na premier coup ta ndamu Qu'on a gastrite wana ndenge ni gastrite disco ils ont une chose autre na gastrite awa maintenant vraiment est comme bien parce que na cela qui pour moi na ba difficulté dans nos okolia lokola mampa cela qui est vraiment compliqué pour na mais Nicolo vraiment nzambe asunga na zolia mampa pour moi et au web sanini na bateau bazolanda na bazantenne na RTA à propos ya na bantene oyo so bakolanda oko lobana bango nini bateau bazokolanda na minto likambo na lobana bango vraiment boya et pas docteur Motomoto. C'est vrai, Aza médecin, guérison Isa et pas un mais pour moi, on a tamboli par exemple, mais les lots, pour moi, on a témoigné que Zamba avait ça là, na kata.
kati na vie na ngai. Merci beaucoup de Mobali que c'est le Benza. Vous pouvez rappeler ce comme on a eu. Merci beaucoup de Voilà, c'était là deux témoignages déjà, il y a semaine à Lelo, il y a semaine au Tobandi, et semaine passée d'abord, excusez, deux témoignages na Stop Maladie, donc témoignage docteur, deux témoignages, et salamindeni et ligindeni. Bon, merci mingi na kanisi na banzi bandeko lingi kuloba ete epana biso e tuloba kamingi te batonde bakuloba par rapport na misalo tuzosala ndenge tuzosunga bandeko o tuzopesa kisi pe kolo yapesi ubwanya kuyokola nzete songole sala kaboisa tupesi oyo nzamba tie maboko mutu azwi soliso abiki yali boso bayoki mama wana ndenga temwanye mama wana zali kunyoko mamingi na malali na nzoto naye donc ba miskila wana ezotambusa makila malamu te ezobloke irmatisme wana banere wana ezobloke liboko maya tombola eza te siko wana bandi liboko ezotombola yango makolo azobanda kutambula kulala azokulala kate ezopesa insoni azokulala kulia bandi kulia pe na pwana ye zongi en tout cas wana eza kitoke esalaka biso elengi ntango bato bazokomeka pana biso bazozwa girizo batension ezali kilikili donc gastrique pe nanga azalaki nango ba malali mingi wana mama to papa uchulika oyo mama azalaki na mama pe na ye auti kutatula wa ndenga azalaki na ndenga komisikoyo en tout cas yango tuzobelaka bango chaque jour yo okanaka motima te koma bisika tuzali nayebi bakosaki bango mingi awa na pontino ezali ngai ya liboso kokoma awa te bamingi baleki tusa oyo azokoya mpe azolobanga na za bato bakomi kuna bakomi desi sikoyo pa na biso en tout cas bakoma bazala desi te bakoma mpe tukomona ndenge bamona ndenge mosala ezosalimwa nzambe azotia maboko bato bazozwa ils ont stop maladie sauf sida, Ebola, coronavirus. Voilà, sauf sida, Ebola et coronavirus. Bah on a besoin d'un bisou lelo. Tout bah on a besoin qu'on a toujours parce que bah bossani adresse pe bah numéro de téléphone. Monsieur Francis, le consultant maison. Merci. Biso stop maladie. Ndenge docteur Aouti Koloba ke biso bokoma hepatozali. Mais bozo luka. Et pas web biso tozali awa na Pointe-Noire tozali na Pointe-Noire tozali na Brazzaville tozali na RDC na Pointe-Noire tozali na 22 ya Reine Ngalifuru ezali na sima ya immeuble ya Monogram oye na bus kota bus outi Fontiete kita na arrêt Sokaf tango kiti na arrêt Sokaf poussa na mwa liboso okomona immeuble ya Canal Plus na immeuble ya Monogram mwanzala moko ya moke eza wana ya ba dalet ezo mata quartier Moyondi tozali na sima wana outi Mawata kita na arrêt Sokaf zonga mwa sima kota na mwanzela wana okomona banderole na biso eza aussi wana okoetala nzela biso tozali na Reine Ngalifuru numéro 22. Ba contact na biso ya téléphone tozali na 05 518 08 54 06 673 24 09. WhatsApp na biso tozali na plus 243 81 038 54 76. Na yebiseki bino tozali na Brazzaville tozali na RDC. Na Brazzaville ba contact na biso tozali na 05 588 67 42. Tozali na 80 ya rue Bakukuya croisement Marien Wabi na Potopoto. RDC bo benga biso na WhatsApp na biso bokotoko diriger bino esika ba cabinet ya stop maladie ezali. To fongola kamikolo nyonso tango bozo yoka ba cabinet ya stop maladie bisika nyonso tozali to bandaka misala na 7h30 to kangaka 17h30. To futsaka ba consultation na biso ndenge to uti koloba awa oye komi epa na biso bako salela yo fiche wana tozo ko futsa ngo na 2000 francs mokolo lundi, mardi, mercredi, jeudi na vendredi. Samedi, dimanche tozwaka 1000 francs. Tango ofuti biloko nyonso wana bako pesa yo ticket oyo ezo ko pesa bino ordre d'arrivée wana ni oyo tango bako benga yo okoti epa ya docteur
avant abandela yo otango bozo ka scanner ou bien tradi moderne ako bandela yo ako matsayo na balance ayeba poids na yo asili sikoye ba poids na yo il faut atala yo tension atali tension na yo après na sima aye ko tiayo na scanner à partir de scanner tango scanner ako détailler ba malade nyonso o ezana ye ni esika wana ako pesa yo traitement o tozo ko benga kisi na biso ya bokoko o eza sur place et ba prix o ako pesa yo soki asengi yo 20 000 ezala 30 000 50 000 pour partir to lobby la santé n'a pas de prix boko yokana ye azali ambassadeur azali dignitaire azali notable boko yokana ndenge akosunga yo yo aussi osunga ye na ndenge azoko sala misala wana ndenge uti koloba po parce que biloko nyonso azoko salela ezate ya pamba ataba bakisi ya zamba ezali il faudrait que kendo kokota zamba ezali teke baloki na simanda ko ekoko zwango donc biloko nyonso wana ezolukila ye il faudrait moi. Merci beaucoup, le consultant maison. Alors, on va repartir hein, parce que dans Stop Maladie, pas de polémique. Baron Moronde, Bazeur Olebela, vraiment, après avoir reçu le traitement de l'association Stop Maladie, Bazon a rappelé après, Tanane na Komelaki, Tanane na Komi, tout l'an de l'autre côté. Makaya Patrice. Makaya Patrice. Mais tangi na association Stop Maladie, oui, qui mène, qui n'a tanga. Bon, ngana la kina maladie, eloko meminga wa ngana la kina maladie. Na ko souffrir mal moko na dibumu et puis respiration na ya na ki bien té. Après un certain moment na kedi ba l'hôpital, na ke ba l'hôpital ebele na ke tina ba bizinga, na ke kuna tout na monique no za kusimbate. Na ke dans l'hôpital ba pesinga ordonnance. Ba pesinga ba examen ko sala. Ngana iko réfléchir na voni na salon sui na yoki communiquer les autres les kana Bibi FM. Docteur Alexis Motomoto arrêt sokafu boye tout ngana lobité il faut na koma nani ko na komi awa a pesinga kisi na ye na cette consultation na fotika 2000 na pesi consultation na ngana pesi kisi na ye na pesi dès le même jour na zu traitement ti lelo na zo sentir en tout cas vrai bien nzote yisko ndeni nzoto na nga siko no toilette komi bien ba yisinga ono ya mona kinga na zaki na prostate mais siko donc baladi wana na zo constater ngoli système donc eloko na zo tombola biloka kilo pona la kinga ko tombola eloko a 10 kilo te pema pesa laki vraiment pema ya laki bien te ba wana zo pema na bien maintenant sikoyo baoyo bazobela batika na bandako bazana bakati na bango oloba na bango ndeni na association Stop mais bango ndenge nano bango nini bango ndenge bazoyoka témoignage bango moko ba ya ko vivre ba mona ponga soka na zolo baboyi na moni na vivre ponga pe na yoka ki na radio ya na motame makinga te ka pe na mona ki yango na radio na yoka ki yango na radio après na yinga moko na mona na ngai maintenant sikoyo na yiko vivre donc makanise comme nanga il y a tout na talo mingi te la talo tout dépend de malade oyi molo moke obika na yo maintenant siko kolobani na association Stop Maladie na docteur Alexis Motomoto mais sikoyo dakolo félicitations pour fallait bosunga biso parce que nde boy natamboli na malade yo quand on a qui même déjà na bomo que non un certain moment na kufa parce que malade yo na vivre monter pour une première fois mais bosunga biso pour que lobby tokene liboso tozonga simate bino pe bo courage za la pe mingi pour ça de tout bosunga biso ofana ka wapi na bana garantie comment na Makaya Patrice ba mususu ba robaka ba pesa bino mbongo po mutemanye sikendenge nini ba pesa ka bino mbongo po mutemanye bo nga ba pesa mbongo te nga bako pesa mbongo te nga bako na tanga na koti na pesi pendant na ina contrôle na pesi batuninga ndenge ni nozo sentir aux autres na sali témoignage nanga na lobi que vraiment depuis opesanga kisi wana chilelo akomi nanga bien en tout cas bien mais nazo continuer traitement nanga fula mesure ba putanga mbongo ya nini kaka na ina traitement na ba futanga lisoko pour na sali témoignage merci mingi. Alors, docteur, l'ikamo te rencontre donc bato balobaka que non bino bofuta mbongo pour que bato ba témoigner ou comment motoro ya na malade et puis ba témoigner ba futa mbongo. Merci mingi na kanisi ezala ata na ba église mususu ozokomona mususu te lokuta na bango
bapesaka bango mbongo po atémoigner o nabiki boyeboye ndenge ezalaka yango nozomona tutunaka bato eske bapesi yo mpe na yo mbongo ndenge bato bakanisaka ndenge bato balobaka po témoigner moto alobi nga na nzoto na ngai na témoigner nabiki ata yo moko donc nazolukela ngai lususu nzoto na ngai liwa nazoloba oyo vérité ndenge namonaki po tata wana ndenge moyoki ndenge atémoigner donc azalaki gravement makasi azalaki maladi ayaki pema na ezokata na catastrophe wana donc azalaki na malali ya asthme wana ezopesa ye pema mwaya azali te azolala te pe na mukongo pasi tout ça pe na prostate wana debi na nga azalaki na yango azalaki kusanti na yo pe kusuba problème yayo sikoyo hémorroïde wana sikoyo makambo nyonso ndenge akomi ekepa na biso akomi pepere moyoki ndenge alobi azali kumema ata mwa 10 kilo te ata 20 kilo sikoyo wana abandi kumema ata 20 kilo abandi azosala mosala na ye lesi donc azalaki vraiment azali komona liwa na ye sikoyo na ndenge tolobaka chaque jour biso tuteleka liwa te omutu abikisaka liwa biso tuza banzambe te tubikisa liwa te ezali ye kolo moko kaka ntango alobi lelo awana ambasade na pe lelo ozokende okei na yo sikoyo mpo na malali oyo ndenge eza na nzoto na tukoki kopesa mpe nzambe napesa biso mayele babwanya nyonso ya koyokola banjete topesi yo atiye maboko na ye mpe bamikolo ye azopusana juru na ye kuteka kokoma oyo moto akopesa yo libwiki lususu ezali te juru na ye ekomi okei mbala moko yango ninazoyebisa bandeko na ngai epa na biso stop maladie sauf sida ebola coronavirus tuza na kisi te sikoyo mpo na bamaladi mosusu na ngolo ya nzambe mpe na yo ozala na eliki na yo kundima okubika sans problème bato bazokubika eza blage te omutu azosala balongwa mpona makele na bango bazalaka bongo bato nyonso basalaka ndenge wana tusa sikoyo epa na biso antuka chalere na chalere mpo tuzosala mosala motu ntango okomi yo moko osantiri eza mosala ezosalima kaka. Voilà, Moussala Ezo Salamagaka, Sokomi Yomoko au sentir. Les adresses, trompées sont encore tout à l'heure avec le consultant maison, Papa Francis, Monsieur Francis, le consultant de l'association Stop Maladie. On va encore repartir de l'autre côté, Potoyoka, le sous témoignage, mon sous, il y a pourquoi les lots, toujours témoignage. Stop maladie ikimenda ngao mena tumuna wa mwana na mugena ba malade bana kuna kwa msamu me durer même na munu tout ba malade mingi mais depuis mo samedi mo kuisaka wa ba be fesu mu tisi mu me banduku noya wa en tout cas bu message une semaine samedi a bu message une semaine mais en tout cas me sentir changement dans tout ba premier temps il va me samedi na ba me monter na zula poids mu peser que ce 62 maintenant boubia en tout cas samedi a boubia me peser maintenant ce 64 donc c'est ça que le mangange na ukota bien en voilà maintenant na kisi ngeme join ba ina me bika na maladi kingena zonzana ba en tout cas ba ina ngena pas net façon me voir en tout cas ba kuisa na association Stop Maladie mambo bien que quoi en tout cas awante mikelve hiki ngemezo na docteur Alexis Moto ya Stop Maladie en tout cas me pesia en tout cas nzambi sal mingi ya kuluchili na yandi na ino nyonso nzambi pesia ndo ya kubérir ba malade donc en tout cas c'est bon maintenant ba malade a mis ça comme des années à peu près na ba malade ya me durer na mun ya me durer mais tambo de ça mais tambo la me no batizane me sumi ya bazano aussi en tout cas ça n'a pas pu maintenant wa ya lenge kuisa kinge ba sentir kwa na nzutu malade ya banani wa malade banana munu mu balaka na ba makulu gena kwa na tachika munu tel que façon wale mungia na mungia kulwa pantalon mo ya sentir chaleur na kacha nzutu donc il faut monter pantalon pour que moi mon pépé na mo se sentir bien donc na mungongo si wana kuna salamu nous passi net moi ba façon que c'est la forme ba con ma wa tout ya diave ya mesemana bon ba kake na zonza que level na témoigner na télé pliai que beti na pesa we numbo ko be témoigner est-ce que bien on va faire ce monde attaquer mais puis na puis na puis na problème à son temps mais tal yin mais changer na kacha nzuta mu faut mu vutu le matin na mission nzambe maintenant na kufutila parce que
ngevani futila bakako no betre cher donc na kufutila na mwanda mbinu wa demande munu na mwanda mbinu banda na munu mu pesa mwanda mu après wa bubia sume kuisa mwanda mu sume zwa no kuisidia na yao donc on ma saving mais na lem ke kwenda na kisimu. D'accord. Merci. Voilà, awa masevingi la l'air muke kwenda dia kana kisi ya munu modalité de paiement donc malembe ndambu ina ngeme kuiza na yao docteur Kezonza parce que yamo semezonza qui ambassadeur de la paix et indiqué notable donc monsieur l'ambassadeur. Alors monsieur l'ambassadeur tu wana kolanda encore un autre témoignage et les cas kinde nini monsieur l'ambassadeur. Bon nakanisi na banji te bayoki tatawana pina ndenge auti kupesa témoignage naye epa na biso tangu mutu azwi libiki esengeri yemo kwa aloba mususu wa mususu baloba kate ba mususu bazote mwanyira ba qualité tout ça parti bazali mususu aleki ata na television te sikoya muziki si ayoki bia alobi na kindaki kuna pena yokinde kinde kuna donc sango ezo kindaka kan ndenge wane kindaka ka bongo donc na kanisi tata wana za kunyoko na malali mingi ba makolo nao nde ba yoki kuyokana ndega lobi makulwana moto ba chaleur mingi tout ça mwayasa la boizate mungongwana kusuwa tusa mwaya izala kite siko nenga koma kepa na biso abandi kutambola bie abandi bashalire wane zate tusa antuka yango ndo moni alobi antuka merisi mingi zamba apambola abakisape wa mikolo pe osunga ba mususu bazonyo kwa mayango nazo ibisa bandeko nangai oza wapi ozala mwana mobali ozala ndeko nanga mwasi antuka koma besika tuzali ozala koko ozala nani yaka biso tukusunga yetu bengi sio boya mingi biso tukusisa bino ndenge muzoko yaka mutondi wana na kusitisa bino ata ba erikomi na kusitisa bino nyoso mutu akutikala te ikoyo na kusala mbangu na zoroba boya ka mbangu peti na sala bino musala mbangu mutu na mutu azonge pana ye tusisa musala mbangu potangu muzikuzala mingi na lobi na lembi moya lobi lususu wana mukumona mabe ngone zorobisa oye mbangu ozuje to na yero lekimbangu poti na biso tusala musala topema na biso ndenge ba na biso ba 17 ta tukangi topemi na biso problème za tepe bango bazomera kisi na bango bamera bakisi na bango babandite baya bakatakiri te o bazokatakiri mokatakiri te potango zokatakiri tango yoke muswa ya na sofia makasi na lobito tupese kisi ya lususu bo omoni siko ate awa boy vraiment kisi na eza ezongi lisusu malade ezongi lisusu ezongi te siko yo ayo alobi antuka kitoko kisi na eza bien antuka awa na yoki bietu satusi siko ya wa talaka kande na ye osali mabe tango na pesi kisi ata ini semeni yaka na ini semeni wana rendez-vous na yo atoza na iloko te yaka yo bisangai siko tango yo kende ovandi osali 2 semaines 3 semaines ezo pesa ngai susi tango na ibisi na beti yo facture mususu na rubina anile facture na yo pesa ota oza ata na iloko te ozofuta mwa 5000 ozofuta 8000 siko tango na rubina pesa facture na anile yango nyose za malonga te zo ndeko nanga tuzo sunga bino na bino musunga biso santé na yo za na susi na santé na yo tango zo mona obiki te onde na zo bisanga chaque jour en tout cas bandeko na moka takidite. Voilà, avant tout zonga esika ba kisi ekutaka tozona tozona ba adresse parce que moto moso ko ya kolanda biso kana suka émission tozona ba adresse parce que to mo pratiquement to suka et tozona place ba kisi ekutaka wapi pour que les adresses Papa Francis. Merci beaucoup. Ba adresse na biso tozali association Stop Maladie tozali na avenue de l'Indépendance oye outil sympathique ezo suka na Fontietier et bandeli Fontietier et suki na sympathique biso tozali na arrêt Sokaf na simaya immeuble ya Monogramme na Canal Plus kota na nzela oyo ba outil kosala badalete ezo matana quartier Muyonzi tozali na sima ya immeuble ya Monogramme wana na balabala o babengi Reine Ngali Furu tozali na 22 okomona aussi soki okomi wana banderole na biso tokangi yango na katikati wana otomboli miso likolo okomona banderole na biso bacontact na biso tozali na 05 518 08 54 06 673 24 09 WhatsApp Nabiso tozali na plus 243 81 0 38 54 76 na Brazzaville tozali na rue Bakukuya numéro 80 croisement Marien Wabi na Potopoto ba contact Nabiso tozali na 05
588 67 42. Na RDC, bokota na WhatsApp na biso, bobenga biso, toko situe bino, esika ba cabinet na biso, ezali na kati ya RDC. Alors, rapidement, docteur Tomosouk Sato, Bakisi vraiment, et Outara Wapi, vraiment. Et Outara, Inde, Brésil, Chine. Bon, merci mingi, ngai na kanisi, et pas na biso, et kulobo, et zobi mana Inde, zobi mana Wapi, wana na bimi lukuta, wana na kuzara lukuta kaka, na lobi boy, et pas na biso Bakisi, et zobi mana mboka na biso, et zobi mana RDC, talaka RDC bamboka wana, nani ba minere za mingi. Baminere wana bomaka ba misisa wana ba mzete wana donc tango esiki ezali nzete wana kokola malamu te sante na kuzala bongo ndenge anani siko biso tuzoti naka bande kona biso ba pigme wana bazokenda esika wana bazosalisiri esika ezala milete balukile biso banjete wana bibisi bango tuzana posa nzete songolo ezabo balukile biso baniki yango batindile biso kotoyo tufute bango mwa ndambo ya mbongo ba transport bango bayebi banjete yango tango yebisi tuzana posa nzete boy bayebi yango très bien batindi biso kotoyo na biso tubandi kusala kusunga bandeko na biso sans problème yango nazo ibisa ndenge za kulobao banjete wane zobima na ende tu sawana lukotakaka moi na kusukisa malilo ba kusukisa pour lelo liloba ya kusukisa na ngonga ya lelo na kanisi kutuza na bango donc ba pesa confiance na association stop maladie partout ba kuyoka association fungulie sika boyi boyoki yango stop maladie donc eza la piratete ba mutu mususu leki kuna te azofungula yango pe na association wana tukuba kozala mabesi koyo po eza association stop maladie sika zali nyoso eza kuloba eza ngai tusande na zala kanabikisaka tuza association partout tuzali RDC Brazzaville tusanga na zate sikoyo kuna nyoso bakabine zo sala nango sapo ba représentant bazali eza kuloba ngai moko na evokaka nde tusa na za tradi moderne kaka nazali nganga kisite nazanga nga hombo te tuzali tradi moderne pourquoi tuzoloba tradi moderne tuzoloba chaque jour tuzana mambende ya mindere lususu tuzosala na tradi ya banjete wana ya zamba yango nde bazobenga biso tradi moderne pe lususu tuzali tuzosalisa na plante naturelle donc tuzali tradition yango ndengeza nazo ibisa bandeko na ngai mokanga motema te bokoma mingi biso tukuzwa singa te tuti ayo na singa tumemayo na makasi oye pa na biso tu pesa yo kisi no yo moko oza na volonté na yo pe oza na Eric na yo kundimoza na fa na yo okoma pe na orobi na kende kuna nzambe sungange pe na ngai nazwa kisi na bika lokola baninga na pesa temanyazi na ngai en tout cas bokoma mingi polo tiza prele ndenge na uti kuloba chaque jour tuzosala kaka sikonde tuzoloba ka chaque jour senge kuya mbangu poti pe na yo ozwa nani fils numero na yo tout ça okota tukonta na tumona nde tusala yango na lobisha na loba ka chaque jour. En tout cas, merci mingi bino mpesi biso ata mwa 2 minutes mulanda biso zwa numero ya telefoni wana ozobomba ngo musika ozokupesa atande konayo tuzali na 05 518 08 54 donc numero wana ozwi yango opesi ata muninga oyo azokubera opesi sango pe na ye aya azwa lubiki tango akubika akupesa yo nzamba pambula yo ndenge obikisinga yo lakisinga esika oyo mutu aza ya malamu tuza bashalarate te tuza tradi moderne mukoma mubanga te okubimesa sapato te bamuswa lokola na sapato nde okota rien tozali ba charlotte te tozali ba tradi moderne to rezo mot de la fin na yodi wana tozali ba charlotte te tozali ba tradi moderne papa mot de la fin nako bakisela kaka aussi docteur ndenge to utikoloba ke biso tozali tradi moderne association stop maladie to sunga kaba maladie nyoso ozala mwana moke ozala mokolo ozala bébé mama oyo azana mwana moke memela biso ye po parce que bana mususu bazo botama awa azana hernie mwana mususu abotami ou bien mwana moke azala na nini maladie ndeke donc po parce que awa bozo landaka ko ban ba mikolo mais tozali awa tozo ko ba malade ba bébé wana ba botama ki bongo balo ba wana voilà o ba lobi malade nyoso ozala mwana moke ozala bokolo ozala mobange ozala jeune fille garçon biso bokoma epai tozali nakanisi mona nga ya suka ni wana kaka tokopesa mbote na ba oyo nyonso bazo koyaka epai na biso et tobengi bango bakata bakure na bango te bayaka kaka rapidement les deux numéros de Point Noir nous sommes déjà à 56 19h les deux numéros de Point Noir numéro na biso ya Brazzaville ya Point Noir deux numéros de Point Noir tozali na Aresokaf na Sima les numéros juste papa Francis parce que nous sommes à 56 il y a une autre émission qui vient ba numéro na biso tozali na 22 ya rue
Ngalifou, Ren Ngalifou, ba contact na biso tozali na 05 518 08 54 06 673 24 09. WhatsApp Nabiso plus 243 81 0 38 54 76. Voilà, nous avons reçu des appels, mais appelez plutôt les numéros qu'on vous donne tout à l'heure par le Papa Francis, qu'on vous a donné tout à l'heure par Papa Francis. Merci beaucoup, na Kolana Rabisso. La prochaine fois, ce sera le vendredi de 18h30 à 19h15. Merci de nous suivre. Je vous laisse là-bas, programme Kitoko. Il y a BBFM prochainement, donc à 19h, pratiquement à 19h45. Vous allez suivre votre émission BB Live, désormais sur les programmes de la BBFM. Merci, moi c'est Franck Bambara, moi la chasseur. Demain c'est chaud. Demain c'est chaud avec Bitouma Molemole. Jeudi plus chaud encore parce que jeudi ça sera entre Mbonga et Mvwama. Naya Foufou. Bobana Ranani, Bataximen Bobana Ranani, Mbonga Mvwama ou bien Foufou. Voilà, les alliés sur la biso jeudi et Gozala plus chaud. Merci docteur d'être avec nous. Merci aussi Papa Francis, tous ceux qui ici. Et voilà, gardez les numéros. La santé n'a pas de prix. Bobinga ba numéro 1 ata mokolo moko ozala ndeko ozala na souffrance quelque part ngeke vana tuna mpange ngeke yaula makaba zaki yaula enge bokila ba numéro ba pesa ngeke kuna na aresokaf na manima ya monogramme ngeke kutela stop maladie betkele kuna betkele vingila bino. Merci. Voilà betke ceux qui ça Yo,